awa histoire poto na lite ya kande vide. Alors, naze kindingwe vide. Virginie Manganga est vide comme balobeli. Donc, porte fungami pona Fivette Mayemba, les Ketchou, Magali Kongolo et les autres. Bandeko, oui, Magali Kongolo, mwana mwasi onazo tiawa na ba video. Yewana Magali Kongolo. Soki nako tiaye ezana tina. Nako repetaka ba video na tina. Po émission oyo etali makamba ba visa, etali ba voyage, surtout etali mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote barando na barandonette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, bolanda bien. Bolanda malamu. Balobeli, potango, po papa Hervé ako continue. Tournoi yaba musique en Europe. Bandeko. Pambate na beti na Belgique te, Angleterre te. Potanga ko beta Belgique, Angleterre, Espagne, ekoningana koleka na Suisse. Po Suisse, makambutu est cher, vie est cher, ba transport est cher, ambiance ezali gelé, congelé. Mais Belgique te, Angleterre te. Angleterre, Belgique, agoro beta. Double fois, nenga beta gi double fois. Adidas Arena. Alors, akome mabatu. Siko bato ya animation memaka. Bango baroya deja te. Lite ya kanda poto finito. Pona dira quelques années. Zekindingo finito. Virginie Manganga finito. Lobafa Sala Manganga. Mais les Ketchumwana na public wazanango en tout cas eko simba. Na siti na yazanango Congo liziba. Tala batu batalaka par jour, kolega RTNC. Alors, il est déjà placé Zali. Sikoyo Fivette Mayemba a une expérience à Koloba. A sala penza loba est trop ali doyen. Siko mwana mwaso na na photo Magali Kongolo. Iye aloba muke. Mais sikoyo azana physique ana ba charme. Yangona che. Alors problème penza kaka wana te. Problème ezali Fivette Mayemba. Tango akoloba. Akoloba makamba voyage na ba peuple na ba bato balandaka
atangaka kombo ya Lekechu, atangaka ye, atangaka Magali Kongolo. Normalement, il y a bien, il y a logique des choses. Or que Fivette Mayemba, asala musala bien, asala pe bien, alobaka pe bien, adefandaka bien. Bato ebele na poto abalanda ye muta communica. Donc, soko tie Lekechu, otie Magali Kongolo, otie Fivette Mayemba, Fivette Mayemba nde promotion na ende ekoma mingi na poto. A sensibiliser bato ebele. A solo na ba Gaulois ebele. A panza makambo ebele très important. Etinda batu balandaka toujours Papa Hervé. Ye numéro 1. Siko numéro 2, Lekechu na Magali Kongolo. Lekechu nde po Lekechu aza na site. Kasi pona komema na poto wane komilika mususu. Risque ya makasi. Donc tangu Fivette azoloba kombo ya Magali Kongolo elakisi azo risque pamba te bango 3 soki epai ya bagolwa balingi bamema ata 10 balobeli to 5 balobeli siko na bango 3 bakopona kaka 2 personnes na 2 personnes wana bato bango bakopona ezali Fivette Mayemba na Lekechu wana eza sir bakopona Magali Kongolo te. Mais pourquoi na ocha vidéo na ye? Parce que tangu Lekechu na Fivette Mayemba bakolobela mingi Magali Kongolo bakopesa ye poa. Bandeko bolanda yo ozoka komba Magali Kongolo wapi? Epa ya Magali Kongolo ye moko rien. Na basiti mususu rien. Oko yoka komba Magali Kongolo comme gauloise, comme défenseur, epa ya Lekechu na Fivette Mayemba. Entre-temps, tant mususu pe ozotala biloko ya Magali par hasard, to biloko ya Magali Kongolo, nanu kutotala yango te. Mais biloko, ba promotion, ba défense, ya Fivette Mayemba, o matalikolo kitanase otala yango. To otala yango. Kala mingi pete. Lekechu ndenge moko. Alors, pona nina koloba ke makamba boy. Pamba te tangu Fivette Mayemba na Lekechu bakolobela Magali Kongolo. Donc, bakosala Magali Kongolo promotion na entre bango 3. Sikoyo bango tang bakoma 3 wana na groupe ya bagolwa bakopona kaka 2 personnes po ba voyager. Ndenge na lobaki bakopona Fivette Mayemba na Lekechu. Mais tangu promotion leki komba Magali Fivette Mayemba zotanga ngo mingi akotia bali bango 3 sima bakisi ba misusu
le kechu tanga zo tanga pe Fivette Mayemba Magali Kongolo na ye. Alors, bakotala siko bango 3. Tango bakotala, bakopona le kechu na Magali Kongolo. Bakopona so Fivette Mayemba te. Ata ça la promotion bien. Ata ça la promotion bien. Bakotala aspect physique. Fivette Mayemba aza mwasi kitoko. Ape na taille na ye. Kasi Magali Kongolo azo dégager bois noir. Taille na ye pe ezo compte ape mwasi kitoko. Sikoyo awa na poto na ba millier ti ya ndule ti ya banini taille ya Fivette Mayemba na kitoko ne basebele. Sikoyo ya Magali Kongolo taille na ye physique na ye na mwindu na ngolo ba moke. Donc ba opona Magali Kongolo na le kecho pona aspect physique. Alors bakopona ye lisusu po batu bakotie po bapona ye eza ye moko Fivette Mayemba na le kecho. Donc par là nena lobanini Fivette Mayemba soko ye poto te le kecho ba ye na Magali Kongolo. Donc mutu alongoli Fivette Mayemba na liste e ali ye moko Fivette Mayemba na le kecho. Po Fivette Mayemba azana tina atanga kombo ya Magali Kongolo te. Ata bazaba ami ata balingani pamba te na likamba voyage ali adversaire na ye. Po bazana chance moke bamema bango 3 mbala moko te. Bakopona batu mususu kote mususu. Pa ya bango 3 wana bakopona kaka 2 personnes to mutu moko. 3 déjà bakopona te. Bakotuna nga na sir ndenge nini. Nga pe na komomona ba prophétie. Ba prophétie ya ndenga réseaux sociaux comme tel kozala yango comme tel yango te. Na ba prophétie ya réseaux sociaux nazomona bongo. Soki bakomema mutu moko le kecho bien sûr. Soki bakomema 2 personnes Fivette Mayemba na le kecho. Tangu nde kombo ya Magali Kongolo ezo tanga maestro bakomema le kecho na Magali Kongolo. Pona physique azo dégager aspect na ye na koloba akotia ambiance na poto akopesa image ya bato baye. Donc akopesa couleur mususu na bato bagolo bamemi. Si mobakisi les autres baebele mais lité ya kanda. En tout cas à côté ya ye moko lité ya kanda po penza kozala na kanda poto finito. Ah lité ya kanda déjeuner au melaki na ndako ya Tracy Mbelengo Matirange na Glodila Suka alambeli mfumbwa. Aïe. Ah zekindingu bamumbafu ozwa na poto otikolatela bato ba trompage. Bon, on a biloko bien, hein? Mais on a appelé ba trompage.
Ngala yebit. Ba trompage. Nani lisusu. Virginie Manganga. Bon, Virginie Manganga. Elle obéit rien. A banga rien. Azo banga ne rien. Awana kumba mudu mususu. Na passeport pa pays mususu. Elle obéit rien. L'ité kanda pe comme mon anchangu bon. Na goti ndele doki na ti ndele doki. Original et Robi m'appelle na affaires étrangères, en plus européen, passeport rouge. Bon, tout solo là. Mais ah ouais, là qui pose na Magali Kongolo la Fivette Mayemba. Ce qui Magali a hypothèque bokamate asala nini, aiko sala nini. Oriba me ma Fivette te, muntasale liye promotion eza Fivette. Na de kecho. E yali musala na ete mutoko meme na poto. E yali bako memae pour aspect physique na e basale liye promotion na Fivette Mayemba na le kecho. Soki bango batiki na bango kombo na e. Ata san aspect physique wana bako memae te bako memande Fivette Mayemba numéro 1 dans les Ketcho. D'accord? Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, Osombi Kabelo, Okeko Bongisa Kabelo, Okatisi Suki, Okangisi Suki, Osombi ba accessoire, Osombi ba produit de beauté, Osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale, chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, boss Bazali, boss Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, boss Bazali, boss Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.